matete azalaki na baterrain mwa mingi azalaki na terrain moko na kati ya ka école ezalaki terrain ya Onel mukolo oyo Mobutu aye kodeside na Onel bateka ka école wana pe bateka école tango muze aye adeside na terrain wana ekende terrain ekei terrain ya Kembo na 2014 nazalaki recepa ya bourgmestre Bailon o azali le bourgmestre ya commune ya Bandala ayebisaka biso boye terrain matete po matete zali bien oyo babelge batikela biso matete zali commune royale babelge nde bato batongaka yango nde matete na série ya Bailon basalaka jumelage na commune moko ya Bruxelles nde badeside kosunga biso po terrain wana lokola azali historique akoma terrain municipal tunani balobi ke bafutaka $70 mais moto moko ya mbongo ya matete moto ya mbongo ya matete a préféré asombi espace wana balobi terrain poto fait le mois bapousse yango 3 mètres donc poto terrain ya poto ya terrain ekonda nanu bapoussa yango 3 mètres po ya lingato na hôpital dans morgue po souci na ye bamatete tokufaka mingi po yazwa mbongo na kati ya morgue oyo asepeli kochafa bino mpe badepute ya matete oyo kobimala mo amba likambo econcerne bino nyonso peuple wana oyo bino bavotaka bino ntango yango oyo 2021 komite boya tosangana biso nyonso na marche monene oyo tokosala mpona kokende koreklame terrain na biso ezonga po lobi na rendez-vous ya bale matete azanga te ndenge azangi boye. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bon, on a vu le magazine Réalité plus c'est le point de la communication. Rachou la caramel, encore là chez vous aujourd'hui. Toko sur la bongo, maïe, pour ça, moi, passi, comme on a bongo, bilenge, ne va pas tomboka. Maïa, on va pas tomboka, les alignes, bilenge, mibali, bilenge, bassi, il y a la commune, va pas tomboka, bongo, les cambo, il y a spoliation. Il y a la quartier la bango la commune bango mais mingi to ko betambela lelo ezali bongo ya bana matete to mwangi dene bana matete ko sinse ba to petition ya nzela to tuni bango likambo yango ya liboni babi mama Rachou la caramel vanda kinyaze ya to constituer ba senior so to ko ya bongo la plateau na poto lobela yango la bolie to pesi bango matondo mingi nde ko na ba nzimpe ko panza teke maye ko sala mabongo na batera municipal pour le matériel ya matete ezali penzani ne poto moni mo chevauchement affrontement ko sala entre bilenge pe la bapanzi ba kambila bango ya ba commune to pe ba quartier ndeko mbote non mbote ndeko journaliste kaka ndenge la kaki ke ko ya penza ko pesa biso biyango na mituna na biso merci mingi penza ndenge onzimi kasi bato balinga ba yeba vraiment mbutu to pe moi mbilinga ngo esalami au sein ya bilinge ya matete et ali penza nini tant boko ba ke spoliation ya ba terrain la kata matete boko tangi la biso ba terrain ni balé to ka ki moko na maloba ko ba ke terrain ya chobo et puis beaucoup de la bongo gestion ya stade municipal Kembo o ezalaka bongo ko benga terrain ya foyer ele ba ko benga ngo stade municipal ya Kembo et ali nini juste bon maman journaliste ezali pasi na mawa yango moni ne bandeli na komeka ko beta moi historique muke matete azaki na ba terrain mo mingi azaki na terrain moko na kati ya ka école ezalaki terrain ya Onel mukolo oyo Mobutu aye kodeside na Onel bateka ka école wana pe bateka école tango muze aye adeside na terrain wana ekende terrain ekei tozali na terrain mosusu ezalaki na kati ya école ya Pululu bon wana ezali terrain ya école tango école alobi a clôturé pa tonga basale de classe mosusu tokoloba nini ezali terrain ya école batongi baclôturé terrain ekufi tozali na terrain mosusu ya mai ndombe ya bafille tango ba décider que faut batonga yango basali clôture batongi ba bâtiment ko bana matete batanga ezali malamu mais ba terrain penga o matete azali nango tozali lokolo na ba terrain tukela nango ni balé juste kufa
oui misusu wana à part oyo ya honneur bateka yango déjà po misusu mpe tozalaki nango ezalaki baplace oyo lokola badepotoire ezalaki so depotoire ezate bana mpe bazoyekola bale bazobeta bale wana bateka nyonso bateka depotoire ya ngilima bateka depotoire ya minga bateka depotoire ya mboloko ezali mpe kaka baterrain toye kotikala na baterrain mibale sikoyo tolobaka na matete nde boza wana bwaka na terrain mibale oui toza na baterrain mibale oyo eza officiel po terrain moko ezali terrain ya école toyebi ke école avec gratuité kala te bakoclotire yango mpo batonga donc totikeli na baterrain lokola mibale yango omoni tosalisaki pétition na biso mpo na nini pétition tobandi liboso na terrain municipal oyo tobengi terrain ya Kembo ex terrain foyer babisali yango terrain ya foyer terrain ya Kembo na 2014 nazalaki reçu mpo ya bourgmestre Bailon oyo azali lelo bourgmestre ya commune ya Bandala ayebisaka biso boye terrain matete mpo matete ezali bien oyo babelge batikela biso matete ezali commune royale babelge nde bato batongaka yango nde matete na série ya Bailon basalaka jumelage na commune moko ya Bruxelles nde badeside kosunga biso mpo terrain wana lokola azali historique akoma terrain municipal na valeur ya 1 million d'euros ntango tosololaka na Bailon azala claire alobaki mbongo wana esi eye ezali na beseko me likambo kokamwa ntango baye kotonga terrain wana ekomi oyo te société oyo etonga yango bapesi bango mbongo te yango société wana esala ko ekanga terrain na biso il faut bato bafutaka mbongo avant ya kobeta bale na terrain wana bo bango bazwaka mo malembe nana bamerekipere mbongo ça soit des sociétés wana na complicité na commune na biso matete sikoyo batie yango motuya ebele $200 pour na match moko il faut tofuta $200 or na niveau ya vie sociale ya matete mwana matete afuta $200 pa beta match 90 eza na pelouse ezali mpenza bien kitoko bafuta $200 non terrain wana etongami na mbongo oyo euta Belgique mbongo euta Belgique nazali na témoin Bailo Gaibeni akufi te azali bourgmestre ya Bandala ntango toye préparé 60e anniversaire ya matete nde kade babelge bapesaki biso na matete terrain wana sikoyo batia yango $200 omoni so okei na histoire ya bale na Congo matete ajoue rôle minene na bale ya Congo matete ezali commune oyo ebimisaka bagrand joueur oyo tobengi bajogo okomona terrain moko bapesi yango Kembo exemple wana apesi ve na biso Kembo champion d'Afrique abetana coupe du monde na Congo ve na biso tubilandu soki tozi ve na biso tubilandu mondialiste babeta pale na kuna epuis biso tozangaka joueur te l'équipe nationale tozangaka joueur te bakimwaki nyonso babima wana baemedo tika mama baemedo bajoueur babima sorte na matete mais tobana matete lelo totikobeta match awa joueur ya matete atazali moko te mpo na nini bana bazali na place ya koyekola kobeta bale te yango bango sikoyo batia yango $200 toza na baekipe na matete $200 par match bezali société ezali wana bourgmestre bon nakani yango na motu te so okomi na terrain wana okoyebango oui naza pe mama yoza mokwantisa yango soki oye na matete okomi na terrain foyer oyo ekangami na wenza matete okomona yango okosola na bango yango fi bezaki pétition wana mpo na gestion ya terrain wana elongwa na $200 ezonga ata na $20 ekokaka na bana matete nyonso moke badimine yango parce que vi ya bamatetwa na vie sociale na bango mpo babeta bale il faut $200 nazali kokende ekita wana ya mibale terrain na biso tobengi terrain ya Tiobo vert po matete kuna ndeko biso likambo ya somo ya pasi bateki ndambo ya terrain donc eza mawa ntina bateki ndambo ya terrain omosi okomi na terrain place olekaka biso wana ozomona tosense pétition omoni nasala banzete ki place oyo baspectateur il faut batelema wana mpo batalaka match sikoyo ekoma baba wana ebimiso aliza balobi kezali ya tata moko mutu terrain kote ya tata moko boye tata kabasele oyo bazobenga na kombo ya basele babara toyebi ete soki azali nani balobi ke bafutaka $70 mais moto moko ya mbongo ya matete apréféré asombi espace wana balobi terrain
poteau fait le mois bapousa ngo 3 mètres donc poteau terrain ya poteau ya terrain ekonda nanu bapousa yango 3 mètres po ya linga na hôpital dans morgue po souci na ye bamateka tokufaka mingi po yazwa mbongo na kati ya morgue oyo asepeli kocha. Est-ce que Rosala aza homme politique ou azaka mutu normal? Aza normal, aza homme politique na bonde kotanga bakombo ya bato. Azali homme politique et social. Mais ça a des populations, non? Non, ah, il y a des populations à problème. Ah, il y a espace mosso. Mais comment il y a moi dans ma tête? Na zone du matin que azali moi dans ma tête, oh moi azali bien de père et de mère. Ça veut dire que azali bon, azali ma tête de père et de mère. Donc na botani na ma tête, na koli na ma tête. D'ailleurs, il y a des gens bazali ko bazali na ma tête. Ba monsieur baya ko ya ma tête. Ya mo bali na ça se passe. Stade oh ko benga terrain ya Kembo. yango nde bokotelemela mpo bolobiki kotelemela yango zembongo oyo batia misolo oyo batia mpona kofuta mpo bana basakana na kati ezali $200 ekita na $20 ya mibale tere ya cobo toboyi spoliation nango tozali koyebisa ndeko na biso wana oyo ato baba ekolongwa place fe tikala bato bana kotala masano bazala wana ndeko na biso mema senta papa kabaseli wa toyebi yo te ezali nani mama tete mama okutaki biso sur place na terrain okutaki biso sur place na terrain donc soki mpe na bebinaza image napesa image même l'entraîneur bazali koloba mpona kodeplore parce que mabeka même bamama oyo baba basi bazongiseli bango mpe bagaranti na bango bazali ko se préparer fo balongwa mpo misala ebanda soki okomi wana okuta déjà na banini ye déjà batya baborne biso ezali pétition oyo ezali la voie légale ezali pétition oyo bamateto bazali kosigne tokoremettre yango na gouvernement ya matete na ministre ya intérieur pourquoi ministre intérieur pour na kati ya terrain ya Tchobo la police commissaire yango mpe parking ndambo nango parking ekomi wana ya mituka yango tokokomela mpe ministre intérieur ministre ya sport tokokomela meme mokonzi ya mboka oyebi ke mokonzi ya mboka oui mama omoni yango bakumi na bazali obanda wana bazali kokola mwana azoyekola bale akomi utile na société mpo na lobi mais bino boboyi mwana ayekola bale mais soki botili mwana wana akende akoma kuluna mpo na baintere na bino yango tozali kolobela yango na pétition na biso oyo tozali kobengisa bato de 30 mais toyoki na voie légale toyoki balobi ke bino bokomi na voie légale te bosali mbutu mutu esaliki bakangi kutu moko ya bino te ndeko owana ekomi nini député moko ya union sacré ya MLC na Moamba donc pour na ye peut-être elingaki initiative il fallait que ça nde ya ye initiative ni ya pétition ok il m'a donné une idée te idée na mutu te biso sali idée na biso sali idée na biso poni na lobi bongo otango na kende na kalufungola kolanda ndeko na biso Yalombo Monga Chico ayebali na matide comme ya Mugabe was un peu sportif oui azali na pesa makala tangu nakei kolanda depuis samedi tangu nakei kolanda ye mena kalufungola asalaki d'abord une semaine tangu nakei kolanda ye nakuti pétition wana na mesa evandi yango nazali koloba ke pétition wana seke ye azali komona yango mabe efaki initiative eya ye ntango bazuye babenga ye bakanga ye azalaki na pétition na maboko azalaki na pétition na maboko na ye aosnese pétition na ye tocomprendre te bon babengi ye babemi eti limete procédure claire te baleve na première ri limete bakei na ye na kalufungola na kalufungola na liste babeteni na komi azalaki te 3 jours après nde baye kotia ye wana le jour elandi bazongisi ye na parquet ya Gombe le lendemain nango batili ye prison balobi ote ye akritikaki honorable yebi te preuve yango oyo akangisi population na ye akangisi bato bavota ye nayebi te politike oyo tokei nango wapi naye kotanga bakombo bato te nayebi ke azali honorable député ya Moamba azali eli na liste ya MLC bazali na ye baweni nini baweni ndeko ntango
tozalaki na kalufungola tosololaki na ye ayebisi biso ate lokola ye asengi bolimbisi boye na boye asengi baoblige ye lokola baobligeaki ye aza na choix te omoni ntango moto aza na position ya faiblesse babeki asengi bolimbisi honorable ayebisanga clair tozonga tokota alobi na 9h tokomi na 9h honorable amonana te ti na nde moto ake présent mais eloko moko toyoka kaka na monoko ya OPJ ke ezali dossier na bino ezali ya dossier ya union sacrée entre bino na matete bokende kosolola le même information toyoki yango na parquet ya Gombe ki dossier na bino ezali politique mingi bozali union sacrée bokende kosolola bon biso tel nango biso te toyoki oya makambo wana te na pétition na biso bana matete le 30 octobre biso nyonso tokutana na terrain ya Tchobo tozali na mama ya marche kosala mpona okende kodepose pétition na biso wana bobanga eloko te boya oyo ezali pouvoir ya IDPS tolobaka le peuple d'abord nazali kobenga mpo ezali pétition ezali politique te tozali nga azali combattant ya IDPS mais tant que concevoir idée ya pétition ezali ne bato nyonso bamatetwa kaka oza matete de père et de mère fabisi tobotama mpe tokola na matete ezala oya koya oza mwana lemba mwana njili olingana masaba bale bajoueur nyonso towana kosa basportif nyonso boya na marche monene oyo tokosala parce que omoni na materin oyo soko na ndenge yango mwa journaliste ezali Kinshasa mobimba lokola matete bani initiative boya tosangana matete nyonso po bino mpe lobi ntango bokosala yango bato baya tokorécupere baterrain na biso tozwa yango tozwa baterrain na biso nyonso l'état congolais akolanda yo l'état congolais azolanda ngai nasengi na bakonzi ya Congo matete azali d'abord na histoire na Kinshasa bayebi biso ezali commune sportive mutu nyonso ayebi ke matete ya commune sportive mais sikoyo na bale babebisi baterrain na biso kote mosusu bati terrain talo kote mosusu bateki terrain na bandal biso tozali bamatete nayebi ke epasali matete mai mwana mai ndombe tozali kobenga soutien na biso ezali nini aya participer dans marche na biso et les amis c'est moi mingi bamona tazali bubosa bandal bazali mona matete aye toyeko senga ba matete nyonso na oyo mama tete okoma wapi boya jatini ngomla bakaza mona matete aya tanga ngoyo o de variste boshaba bakaza mona matete aya matete zo bundela ba terrain na ye bino pe ba député ya matete oyo bana mo amba likambo e concerné bino nyonso peuple wana oyo bino bavotaka bino ntango ngoyo 2021 comité boya tosangana biso nyonso na marche monene oyo tokosala mpona kokende koreklame terrain na biso ezonga po lobi na rendez-vous ya bale matete azanga te ndenge azangi boye bamatete batekasika ndenge nini mpo biso matete kali bajoueur baza te tokokani matete nokani ndenge nini tozali na posa ya batika baterrain na biso bana bayekola bale biso tozali bamatetwa tous les matériaux restent sportifs. Vraiment, bon comprendre papa ça vraiment na kanda makasi et là vraiment bosenga na bango ba ko bela mbela penza na bakonza mboka surtout na bourgmestre ya matete entre ta la kaya bana na yo ba député nyonso tout boleka o bozali na liste ya matete et puis ba député national les ali kameta libino et bon ta la penza ba yi matete ndé ba ko bela bino to to yebi que terrain ya li place au baté karaté. Tout le monde a mon mboka honorable Franck Dieu montant batega terrain appel Z ndenge ya tomboka makasi bazongisela lelo ba yiko moment ni terrain na bango en tout cas ezali loko yo pesa passe ça robeta balle ya li place ya divertissement ya li place ko tonga ba bilenge ya lobby pona ko ça le coup ya mboka na biso ezala a to pe libana ya mboka ya lika na football en tout cas ezali vraiment bosenga na bango to tikimbela ba konza mboka balanda bino pe ba ebolandi biso o bozali mosika ya mboka to pe a boya ko kajande baninga na bino biso to lobby ce que to yeki likamtonga pena to pesa bino ngo pena alo ya la biso to lobby bino ne boyoki ba konza mboka basala ka msala ba en tout cas tokomi na suka papa tout le monde qui otoki mingi osiliki makasi mais moi na mokuse moi de la fin juste un mot pour que bande ko basimba penza bosenga na bino c'est vrai ko kendaki moi cherche mingi
natoki makasi po soki nazolobela matete oyo ezali mpona mama na ngai do nayokaka kanda mingi mais mpona kosukisa na koloba kaka na ndeko na ngai ya Lombo Shiko Mogabe ozali prisonnier mpona matete ndeko na ngai zala makasi ata yo na boloko bitumba oyo tokoti bitumba ya baterrain na biso tokoganye yango pe victoire wana ekozala ya yo ndeko na ngai ata pasi ozali na boloko mwana nyonso ya matete komona mutu nyonso komona na boloko oye kotala bato na boloko yebisa bango le 30 octobre bazanga te mpona kosoutenir marche monene ya pétition oyo tosali na matete mpona baterrain na biso po yo mpo ozali sportif merci mingi soki nakoki kopesa numéro na ngai ya telefone plus 243 82 27 91 915 kombo na ngai ndeko Adoko. Merci beaucoup ndeko Adoko. Numéro yango wana bosimbi olobi plus 280 plus 243 82 27 91 915. D'accord, merci beaucoup. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.